original. Yesu anatuletea mambo. Eza nzambe nde mutu abongisa kipona telema. Eza papa mate, eza yote, meza kolinga na nzambe. Oya telemsinga liboso. Vraiment nzambe wana apambola pe papa ama po ete apesa kinga place wana bite yo telema. Nzambe pe apambola yo nanga po soki yo po yakite lenga na loba likolo ba kitite. Po funa loba ka place abatu baza. Po nzambe wana diloba mo esala akaka kati na batu. Amen amen. Amen. Hatuka nzambe wana kumba mana epenza to bete Yesu mama. Amen amen. Amen. Vraiment kokota nanga liloba wana yoki epaya mama na biso Marie mokolona esengo. Amen. Mokolona esengo. Donc soki tie sengo wana ozwi amopi. Amen. Donc lokola eza mokolona esengo telle na biso eza la visitation. Amen. Pour nzambe soka visiter yo otonza pe esengo wana makasi. Po ete nzamba kotaka ayaka pamba te. Donc tanga kotaka atikaka bilembo. Amen amen. Amen. Alors thème na biso eza visitation. Toyebi moya visitation wana epimi na visite. Comme pe biso pe nyonso na kati ya mokili oyo toza ba visitateur. Donc toza ba paya, toloba ngo te. Toza ba paya biso nyonso. Toyaka visite. Donc nzambe pe ayaka kozwaka mutu na mutu ake na ye. Donc habiter, oso visiter. Siko salini? Amen amen. Amen. Tout comme to yambaka ba paya na ndako na biso neto ya biba mama na biso. Donc ba ye visite. Na ba ye visite po bazanga ba ndako na bango. Alors, mukolo na bango le kokoka ba osala nini? Bakosonga. Donc nzambe a visitaka na ndenge ebele. Amen amen. Amen. Nzambe ko visiter na ndoto. Malgré ton négligeaka. Oh nzambe parle-moi. Nzoka nzambe a visiter que na ndoto. Mais o check yango kate. Amen. O ratepe. Amen. Nzambe ko visiter na vision. Nzamba ko visiter na prophétie. Nzamba ko visiter na kati ya mutu. Alati mutu aye ko visiter. Alléluia. Memona eyambeli na yo ndengwa na kaka. Tellement omona alati bien te, tellement omona esalite, okomona motaliboma olobi ate. Oyete, osale olukeli kutu kopo oya mabe opesi nzoka ezaki visitation na yo. Donc nzamba ko ya ko visiter yo ko luka visitation e place ya nzambe. Donc ndenge mama na biso Marie asalaki ya bingai violence. Pasteur alobaki asali violence. Abinga fona visiter nzambe wana. Nga fona goûter ye. Asalela na odela. Na ye bana. Amen. Donc nzamba ko visiter yo na ba penser. Amen amen. Amen. Yango ete makomi elobaka soko kanisi malamu soko sali yango te osali nini o péché. Donc ako visiter na ba penser. Yo yango na to lingaka ba penser na biso ezala ka ya malamu ezala ka ya positif non ya négatif. Soki penser mo malamu yeli yo ata négativité zo lingo kota bengana po ba pesa biso pouvoir ya ko telemela ya ko chasser et puis ya ko résister moyini wana ba le biso ka résister wa sa nini il fera loin de toi.
Amen, amen. Amen. Donc, eza na ndenge ebele oyo Nzambe wana akoki kovisite biso. Akovisite mpe na nzela nyama. Amen, amen. Amen. Bokana nyama. Oui. Bongo Balaki. Na Balaam, na histoire. Ndaka nozalaka nanga. Mukonisi nazanga yo botosi. Soko lobi kaka boye na salaka. Ngayo wana sheva kidi sheva kidi nazokende. Mais lelo nazokende. Soka ya nazokende te pa abeti. Nzamba habite azonyoko na itikana fungula misu paya. Mutu na ye oyo afungola misu boye. Oh atalaka ange na épée. À comprendre ange na biobiki. Ce qui était lelo quoi liko mulawana. Amen, amen. Amen. Bamsi yote mona pe ozoleka nomboa. Wu. Emso azofinga yo. Mais yo oyebite. Omona kaka nyao azofixo. Elo ni toroba yo kaka po. Clairement l'éternel. Nzamba ko visiter na mbisi. Amen, amen. Amen. Oh, il fallait Jésus afuta papa. Mais mbamba ufuta atindi bokende na mai. Oh, est-ce que mbongo ezaka na mai ou bien ezaka na banque? Donc visitation ya Nzambe moko eza compliqué. Amen. Abibilo bokende kaka yo salini tosa. Batosaki kaka bakende na mai mbisi pa bimaki. Asaki nini? Apesaki mbongo. Jonas oya melaki enani? Bon mbisi wana na utilisaki. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, pour la clé, si on a une visite, toyeba ete Nzambe a visita kabatu na lolenge nyonso. Tala Nzambe wana nesengo na ye. Alobi ke lelo mukolo nesengo. Est-ce que lelo ka mteza mukolo nesengo? Non. Esengo eza mikolo nyonso. Mais ayebaki pourquoi? Ayebaki teme o ezoya na mukolo ya lelo. Ayebaki mwa yango eza nini? Amen. Donc torata makambo ebele. Yango na Nzambe na lobi bozo prier mais boyebi kobondela te. Amen. Bozo senga, bozo zwa te. Po boyebi ndenge ya kosengela te. Ok, eza likambo ya temps. Donc faut to profiter. Quand on a raté mon tout ce qui moment on a évité na ya osanini à pour profiter. Mais tous aka moko aveugle. Donc ce qui makamunyo so Nzamba visiter la kabiso na makamunyo so ngana tangi. So ko kanga pelo komoko le okoloba o batu ba bengi o prophète, ba bengi o pe prophétesse pour o analyser monyoso o sangisi et pesi pelo ko batu ba lobi o emso ba bengi o ndoki. Emsupi babengi oyo azanganga ya kisi. Ok te. Oyebi ko observer. Eza na verset za na Bible na nini oyo na Galates 4:10 toko telema totanga ngo akana luba. Galates 4:10 oyo azwi atani na kombo na Yesu. Galates 4, verset 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Acclamons l'Éternel des armées. Bawana bako ba observaka, babandaki ko observer toko fata na biso na. Babandaki ko observer nini? Année, temps, jour, mois. Galates 4:10. Bango wana babandaki ko observer. Est-ce que nana yo to observaka? Point d'interrogation. T'observera mais il y a mingi te pas totalement. Pour elle moto yeba katanga na kutamina bo ataka bo. Peut-être na ta o tozana ngo biso nyonso to yebi. Tozana ta nini? Corona. Donc kiri mobimba eyebi yango. Biso siko oyo tulingaka to capter ta wana ka oyo yebi oyo yoki na lewa no sanini okangi. Ok, yo moko pe ndenge Nzamba visita kabiso okoi ko bimisa pe eloko moko.
nakoki kozonga lisusu na mateya nateyaka le 31 décembre soki bato baobservaki soki bato batiaki matoi mpenza balandaki onga nalobaki yango tozovivre ane oyo nayebaki te nzambe epaiki kolobela ngai te o corona o boye non mais à partir na décembre wana ndenge nazwaki ka programme na observe natali makambo nzambe aloba na ndoto basanza wana bamukolo neti ya mardi nayebisaka bino mukolo ya mardi bakangaka mukolo ya mercredi baegorojaka nazongisi kati na nga nzambe avisite nga na kati ya pense na nga natali bongabi namoni teme oyo tozokotela oyo mardi tozosepela eza veiller et prier. Amen, amen. Amen. Et ça qui bongo te teme na pesa. Et puis natali ça qui bino pourquoi nalobaki ke to veiller to prier. Nalobi tozo sepela tozo kota totikaka na mwangonga muki pour to kota 2020. Mais 2020 tozo kota ezo yana makambu ebele. Soki bato bazana kokanga bakoyoka. Bazo yeba ona zoloba. Tokomona kufa ebele. Na soki na ma vision te que na mona ke o nzamba la kisinga bato bakokufa te. Mais na observaki kaka na zwi biloko wana o nzamba lobaka. Natali na zwi tango ke non tozokota sikoyo. Natala pe mukolo yango o tokokotela ezotombe na mercredi. Eh bien. Donc loko eza mercredi. Loko na nzambe wana alobaka mukolo wana baegorjaka seke kufa ekozala ebele. Donc ezali na mokinganga te kaka ndenge na observaki lelo na zwi natali mpe kaka mokolo yango ali oyo tozovivre ezali bato bakufi ebele banda toya eske bato bakufeli mpenza modele ya oyo mais nazoki nanga na vision te nini na observaki kaka donc yango wana fo to observaka amen amen soki tozoki observe bakobenga prophétesse bakobenga yo misusu oyo balingi yo te bakobenga ndoki mais or ozalaki ndoki te nga nalobaki nanga kake mais yango oyo tozovivre na bi tosepela eza kitoko mais nakosenga na biso toveille toprier nga moko na koti siko na bachiffre wana na calcule nga di 20 na tunaki mpe bino moko 20 combien opesi bino moko mpe 40 nga di Jésus batantaki ye na 40 jours alors tozala batentation ebele bana Israël mpona batraverse mer rouge marche na bango ezalaki 40 jours alors tokoza na baproblème ebele mais lokola tosimba kaka Yesu Masiya donc toza balongi na ye koloba na biso lisusu ngabi journée ya mercredi wana nzambe aloba baegorjaka soki natali na kati ya bible na création nango eza 4e jour 4e jour wana yango basalaki d'étoile basanza mbwetete wana nyonso yango amen amen est-ce que nga na éventer 6e mois wana amen toza na mois nini ya juin 12e mois amen donc nyonso eza na organisation amen 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 donc nyonso eza awa eza 6e mois donc soki tolobi kutu tobanda ngo na kota libandeli tokomona mpenza Elizabeth wana oyo bakumisi kuna okomona ke Elizabeth wana lere kaka balonsaki mobali atiaki tembe yango mwena banda kolobake epai na nga nakotisa lisusu ke natali 6e jour bakeleyaki motu donki bonzoto donc soki yo omesana na baduti omesana na batembe eza bonzoto donc folongwa kati na baduti wana batembe na kombo na Yesu Christ amen 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 celui qui croit il verra la gloire de Dieu amen
tembe bwani po nzambe ye mtalobi. Et pourtant abandaki ko bonde la Zacharie wana. Ba ye ko annoncer que ma bonde ni no bandaki ko sala, ta la réponse yango. Et ça nini? Amen. Kaka Marthe. Yesu soko zalaki nende pona biso akufaki te. Aye, Marthe longola libanga apoli alombi solo 4 jours déjà abosani que chiffre 4 eza présence ensemble au présence ensemble tanga komi wana abosani que chiffre 4 eza puissance donc présence neza wana puissance na ifo sa nini esa mais alinga kinga na yo tolongola tout alobi Marie nalobaki Marthe nalobaki na yo te que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Allez, oh cette pierre. Amen, amen. Allez, ma banque a nyose za kati na biso ba tembe ba. Amen. Nom de Jésus. Ilungu na kombo na Yesu. Nous avons tembe te. Nous avons l'examen na biso ba mate. Il fallait la femme. Na lani matanga. Na komina ndako comme ce qui est ni. Maman ne kuta ba ki angana okete po tala air tozoki. Mais tuye boko siko nzambe wana lobake na yebi yote non tolongo la douti amen tolongo la tebe Marthe je t'avais dit si tu crois tu verras la gloire amen Marthe wana yazwaki ngolu wana balobi na ye bumunga na yo toyebi po nzambe na rappeler biso lisusu oyo balobaki. Mais la bolingo na enza wana rapela biso ko to yaka to yoka na liloba. Amen, 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 amen. Mutu nyosa lekala na liboso na shera ya opesa kateke yo ngana zabu abeta masolo non. Liloba. Amen. Na minito nzambe wana zo visite. Amen. Je reçois alléluia. Amen. Azo visite biso na nini? Na liloba na. Amen. Fonio se salamaki. Na liloba. Liloba na ponyo sotanga salama ba ko sali. Il parlait. Amen. Amen. Abandaki ko déclarer. Alors ngana yo be photo déclarer. Amen. 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 Yo malaki o na libio te. Yo kindoki o na libio te na kombo na Yesu. Yo ya komba o na libio te na kombo na Yesu. Yo profete o na libio te na kombo na Yesu. Amen. 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 Il n'a pas déclaré place. Amen. Balobine. Bon, il n'y en a lobby. Avec un son d'abonné. Est-ce que vous en avez? Tous en d'accord, c'est mais il y a lobby. D'accord. Pas éliminer, pas limiter ça qui est. Dominer ça qui est. C'est quoi lobby? Non, on a un kuna. Luka na luki place okendeza te na ozonga kuna natala soki na moni eza vide na osala nini na kokota okakota ye moko kaka me alobi na okende ozongela lisusu ozomona yango pito mosusu nalobaki na bino nalobaka mbala ebele biloko nyonso ekendaka mibale po bango mpe bazoluka elonga na bango diaboliki biso pe tozoluka elonga na biso ya nzambe. Amen. Mais a doublé kutu na elonga wana. A koti siko na chiffre ya identification. Inscription pour Yesu le rabota maki na 8 jours basaki nini? Bakende ki na po ba inscrire. Ba identifier lui oyo aza Jésus-Christ de Nazareth. Soko tali bien lelo oyo. Donc, tout ce qui a moi, le 22. Donc, tout ce qui a combien de jours pour toi 6 années? Il est sur botami. Donc, il va nous identifier. Alors, nous devons s'identifier. Amen. 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 Zonga katina obanda kotala. Nini ezo kanganga. Yo ba blocage yo. Ni banga ona batia ke se longwaki. Ba lenji wana batia elongwaki. Nini ko kanganga.
Avec Jésus, je ferai des exploits. Si Dieu il est pour moi, qui sera contre moi? Tata moi si? Non quoi? Moi nanga? Papa nanga? C'est Jésus. Sixième jour, sixième mois. Elisabeth wana. Leri, mobali andimaki te, mais mwasi andimaki. Fomona, mwasi akomaki sikoyo na zemi. Suko tani avokoma na nini wana. Tala lokake na wana kaka histoire na zobete. Alobi, nakomi na zemi. Nakomi na esengo. Na mutu basekaki. Na mutu bacholaki. Nabotaka te. Nabela milangi. Lelo nzambe oyo. Azwi misu na ye. Atali na libumu na ngai. Lelo. Nakomi na zemi. Zemi oyo nakomi na ngo. Ekomi 5 mois. Chiffre 5. Yango eza ngolu. Balobi ya bomba maki. Pendant 5 mois. Et puis t'as pas qui visite pas ya Marie. Ezalaki na 6e mois. Amen, amen. Amen. Comment on a kuna pena histoire batangi biso ba rappela ki pe Marie. Balobi tala ku Elisabeth. Yebe siko ya komi na 6e mois ya zemi na ye. Donc ye pe batu babandaki ko seka ye. Amela milangi ya botaka te, mais nzambe alongoli soni na ye. Nzambe wana alongoli soni na biso. Alongola soni na bana na biso. Alongola soni na mabota na biso. Mpona ni nzambe wana ya sala te. Na libota na ngana yo. Nzambe na biso alobi akomonza différence. Na bao bakumisaka ye na bao bakumisaka ye te. Yo nano libota elemela nga. Tata mwasi, ondoko, oleki, ondoki, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oza na place te. Donc na crase bino. Na marché likolo na bino. Epe na pesi bino mitindo. Et pas demain, mais maintenant. Libérez mon corps, mon corps na esika. Libérez mon moyo na biso. Libérez mon moyo na biso. C'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que sa parole wana soki tuti yo osepeli olingi salela yo mbala moko oselango soki tozoloba nabakomona bambongo o baliyibi o boye menzoka ezaki moyibi te. Ezaki moyibi te. Volume, insiste maman, c'est la eza moyibi te. Eza yo moko nde moto okangi nini na yo. Mama Pauline aza wana okendeki Afrique te. Okoma na Afrique kuna ndenge elekaka. Basezisaka mpenza oyo ezali mosali ya Nzambe. Basezisaka mpenza oyo ezali parole wana. Motei nyonso oyo alekaka azwaka mbongo mpo apesaki ta na ye ya kobongisa mateya wana mpona yo osepela. Ndenge mama azwaki lelo toza ya kosepela. Azwaka nabane kozwa nayaki nango mpenza bazopesa mpe baza na eloko te me bazwebaki fo basaisir. Mama na ngai ye wana aza wana na bandai kotambola na ye bandai komona mosusu donc kuna eloko nini basala babika te tokotia depanier. Ale oyo panier ya motei oyo panier ya makabo. Yo moko ozoyeba na kotiela na makabo mpo balobi mpe bayaka na église maboko pamba te. Alors fona prépare nyonso mibale motei mpe fasa nini amela koka me biso atomelisaka motei te.
tomingisaka te. Donc, Donc moi mokie kaka mo ndenge pasteur ndenge saisi ye akangi liloba na ya ma tamata. Na biso na kolobela mbongo te wana ezalaki kaka mpo napesa exemple na acte wana mpo comprendre te ndenge nini obie boloba mabe ya komilia biso soba makambo bambongo te